Munwe kaka shifoina nenzambe mebaka mesadila yongolu mepangusa sonya fami me conclie sana vina monwe nzambine champion mubunda mitumba na monwe bila kede panda kana moto mepesa yoye kana ya nyame fwa bila kampi me fwa apesa mubilaka yokenza mbalola hake fwa ka jamais sake éternel hake na ebandeli hake mpena suka bila kana yandike fwa ka jamais mudila sambu nanki mudila sambu nankyo mudila sambu nanki eh mama mudila sambu nankyo yeah yeah mudila sambu nanke eh mama oyo naza vraiment na besoin de lisundi ya bampangi ya bafani na nga oyo balinganga ba soutenir nga vraiment na épreuve oyo batianga maboko batika ngai te parce que nde naza awa nga mpe nakomokenda nga na basuka fo nazonga donc bato bazokomela ngai wana tikala landela basoin bozelaka te nazala te mpo ekomaka non oyo ayi asala boye asala aimons-nous vivant naza d'abord vivant awa naza na ebele ya kopesa na mboka na ngai yango moni eloko nazoyebisa na diaspora nazoyebisa na bandeko na ngai to basunga ngai na travailler nazongaki naza na mamebele ya kosala ya koservir mboka na ngai mpo to eza mabe te eza bien fanda awa basoin makambo to eza normal mais ndenge nzambe atianga na mokili atianga mpo nalongola bango bastress donc je dois travailler fo nasala mosala na ngai ndenge oyo elongo bani donc mosala nasala yango bien esinga nga santé ezala vraiment bien pour que na servir bango makambo bien oyo bamesana kotala bamesana kosepela na yango c'est vraiment important donc mpona mambo wana donc bato oyo baza na besoin kosunga basunga nga vraiment bosunga munu muke awa donc mutu na bampangi na monaki Congo ça va comprendre mo vraiment bien et muke tu na bakonzi ya boke bato bandundu ya bakonzi boke ebele ya bwala bakonzi boke ebele bayandre kimbuta boke bato na beto ya bwala professeur Matungulu boke bato na beto ya bwala papa obeminako boke bato ya bwala Adolphe Muzitu mfumompa donc boke mingi bato ya bwala muke comprendre avec comment mutu yake muke valoriser vraiment langue na beto donc bobika mouve bo soutenir mo tout la moun vraiment maboko et puis na basali en Nzambe bantu ya vraiment qui ça mpi ba prière bobika mo na maboko en Nzambe parce que l'air mouva malade la maladie nanga na zo pina ba pelle parce que tina bila wana na sala na no 4 mois na koka koloba te neto so no bona kokoloba te pendant 2 minutes na kokati pem mais il y avait des gens au bano benga ngai abengi ngai tiaka téléphone na litoi na téléphone na litoi ya salinga prière pendant pe 1 heure de temps azaka na litoi boye yango nzamba sala grâce naza lelo vivant Wilson phénomène là mona nandi buna parce que biso to bato oyo ya mboka pinza to holandela lokolo pena ya vie donc to holandela makam parce que nazala pe na fête ya master ya exaucé na presta pe na fête ya master ya exaucé et pourquoi pas na JB Mpiana pe JB Mpiana pe malgré papa chéri na presta pe na fête ya Abraham na mwana Kester donc na mariage wana na presta to presta na Jérémy Chabani mampata donc mwana yeyo muke na besoin de soutien po biloko mampata lamba kana eza biloko na biso mboka donc cela veut dire mingi ndimi kungu ba misili wana ba mbinjo mayebo donc tout ça eza biloko na biso mboka donc naza vraiment na besoin de soutien wana ça on a bien talaka nga na koma na ndinga kin otambola na kin bato babelelo yango yo mabidi na six oza nango tambola ka makolo donc talaka na awa mena na simte ya awa oyo kosala question na bi parce que parce que fanda wana osala ka wifi so na chambre donc yango ezosala question bimi libanda donc dans a sous en ligne te on moni bato ebele mutu musoko za benga zwinga te
talaka pour tous mboka caillou mboka temps donc nous surtout à temps donc crédit il y a autia ils ont manqué paie bankambo belé donc bateau soutien il y a bateau et ça l'a bien mais numéro on a PC plus 243 84 090 87 90 so ba benginga même so bengo zwinga te otikelinga ta voice otikelinga message ngaso na mati likolo na ko répondre ou soit na rappeler to ko solola makambo tout ngam na sala ngam na sala osala nini ngam na sala ni patsa muke dalila donc bato tout na et puis ba si tout faut ba futanga droit de terre na patsa muke ba patsa muke ninga dalila faut ba futanga droit de terre na et puis na sala ka wana te na sala pena ona kaileka na zebisa kuyindula melutamu sikona ngina lela mpimpa mwela lave sana kuyindula nge fire basket mekuye kawana mputu sana kusosa mama sana nge mutakwisa mutanatila nge babima mingi bika kuyindula tenzenzenze mobembo yokelufwave ami beka muvutuka na esengo mwana na monwe gengo ye mwana monwe kanange kena mbongo baninga botazolange kana mbongo memana bafami bometi nange bafami mekuma kuyula wapi bamasta nange bamasta na ture na bo wapi fami nange bakaka mekuma kuyula musonga na nyango bebika mu musala na mpila ya nzambia mutasumbilange amamama mutasumbilange amamama vers nange nakatiabi. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, nini? Na banubele lo banda kunati. Omoni tango lekaki kuna na omoni katisi. Omoni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozotina na mboka. Ozotina na mboka ko. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Ozana agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wona to bunga dit. Ela nyoso la saye ko koma. Poto kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Boyete, ngana sana mutu na tinaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Libéré. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi Global Express
awa assurance libela ko papa awa ezande nini awa ezali tozotinda bakoli ya avion oyo esalaka 2 jours toza mpe na fret maritime bafret oyo ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka 2 jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. Na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château-Rouge. Chez Patrick Maloavengi et Ratakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Humble serviteur, Pichan, Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations, rien que pour vous informer, puis c'est mon devoir de vous informer, toujours dans notre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne où ça abino, information en temps réel. Voilà, batou ba benginga de partout dans le monde entier, batou vraiment ba otungi sama, surtout batou ya diaspora. Premièrement aussi, une fois encore de plus, na pesi no bambote partout, oyo bozali, nenge balobaka toujours aimons-nous vivants. Ba benginga yi, le seul et unique, le véritable code ya Willy Moucheni, batou nyonso ba benginga vraiment ba kombo ezebele tokoki kotanga te ba yebisinga Pichan Kimou avec beaucoup de respect otolinga kayo sokokoki kosala moi retour encore na siège place oyo baninga o bandeko na biso artiste bakovanda okutana na frère na biso ndeko na biso mwana na biso na kombo ya artiste Mabidi omeka kusulula na ye omeka kotuna ye ta de batuninga mo ba question mingi ebele bato ba se déranger mais yango wana biso Image Pro TV comme peut tout ça na moment où il y a des travaux yango tout ça ba émission libanda les autres se déplacer pour na oya luki la bino artiste na bino comédien o amesana o sexa bino o sexa bino na ba film ya ndenge na ndenge grâce à savoir na ye yango wana lelo toye vraiment na fief place oyo bako vanda soki moi makelele ekozala soki moi ni beaucoup excuser biso parce que tout ça on a plateau tout ça on place ba artiste bako vanda voilà merci beaucoup et puis na équipe ya technique au baza derrière la caméra Jordan Mizwa ndeka na epsa que Jordan Mizwa kanga maboko ngana betaye et puis merci beaucoup na Fire Basket de PDG et à Image Pro TV et puis Guy Basket à côté la biso voilà là pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole je suis avec l'artiste Mabidi. Aujourd'hui, on va essayer de parler, de discuter ensemble avec mon invité que je tiens déjà à dire bonjour et bonsoir, artiste Mabidi. Ouais, bonsoir Nayo. Picha, donc bonsoir Nabatutu, diaspora, fan tout, ya plus Mabidi, Batalabiso, et Mbote Nabino. Donc voilà, je suis la plus Mabidi. Mabidi, il y a vraiment des bons moni, des canaux de TV et radio. Mais avant tout, tu as des détails, tu as vraiment dans l'ikambo, des balbara sombele souka bisanga. Donc, les arrows garbana verve pas côté la biso. Je mérite d'abord savoir Mabidi, Azamon na wapi. Mabidi abotami na Kinshasa, Mabidi abotami na famille nombreuse, famille Mabidi zawapi, nde tolobaka, ozan natif ya wapi. Donc naza na botami na kin moi na bandundu grand bandundu et puis bampangi nyonso to bozaki non plus Mabidi pangi na bo voilà naza moi na bandundu papa maman batika biso déjà pe na ba am na bango et maintenant là je vis seul mais famille ezali na bandundu famille ezali na Kinshasa aussi. Tous appelés na famille, voilà.
Donc obotami na Kinshasa to na bandundu. Na botami na kin mais après eloko memanga na bandu parce que nga kokena nga bandundu eza vraiment mambo nzambe parce que leur papa na biso père na papa na nga Willy Manzeka pe à son âme a ça accident là nazaka na ba première CEO donc première secondaire donc na ça papa ça accident ndé sala qui moi bese kota na famille a sala un mois na coma donc il sala qui a moyen na continuer l'étude à la raté c'est nga kena kinesko otanga na Bandunduville donc on est na kena na Bandunduville place où na comment fan na pas koko na ngai na famille à maman côté bazwaka moitin otangisa ngai na tanga na kikesa donc bana Bandunduville ba ebi kikesa na tanga na kikesa et puis tant on a commis na 4e na yozonga kin et puis na eu diplôme na ndenga kin donc ni tété accident ya papa na nga pina yeba ki kongote na nga pina sala bampangi na mu plaisir mpila mu sala bové donc ndeka baloba quelque part le malheur est bon malgré malheur wana ya papa parce que choka makasi ndé papa zaka accidenté mais ça là qui na ki otanga puna nazwa na yikola pe ki kongo quoi donc voilà c'est un peu ça donc na liwa ya papa nde yango o tikaka Kinshasa pour okenda pour vivre na Bandunduville donc lelo yo tamsu bapangi oyo vandaki na bango ya Bandunduville ba kotala okozala pe parmi ba natifs ya Bandundu omoni donc ba kotala yo na monde entier na ebité impressionné kozala ouais donc mu ketubaka na bampangi na moi na Benoît Ndia Iplice Mabidi moi valoriser toujours culture na betu langue na biso na et na memango un peu international parce que ceux qui samedi bateau bayaki na spectacle ba monaki donc de Kinshasa à Paris même si on a Paris na méga place donc on a bané ko na valoriser toujours langue na ngai parce que na linga ngo mingi et puis moi zola bampangi na mu tellement trop et ça là un plaisir que ça vraiment moto Bandundu puis ko pesa ba fan nanga musala oyo nzamba tiaka tinanga pour non ça bango plaisir et ça là c'est plaisir parce que presque batubele lelo na baluba bangala ba swahili ba koma ko yoka kikongo pe à travers nga et ça là un plaisir donc on azo panza langue nanga neto mona baluba ba valoriser la langue na bango ba swahili et pourquoi parce que biso batabandundu il y a des fois to banoka soni ya loba kikongo na banzela ya loba kikongo peut-être na ba théâtre et tout mais ngata on a yé donc on a dit voilà pourquoi pas na valoriser langue nanga yango moni na joie toujours na kikongo na lingaso non jouer na zara vraiment à l'aise quand je parle mon kikongo là et ça là vraiment bien les lots aux jeunes tant sous bato ko loba pe que tant sous bengo villageois mbokatier ego généoté ndem sou ya na style wana ya kikongo po bato sous bata tant sous na moi complexe wana surtout ba mon jeune mo boazulu ba mon ko mboka yo généoté to bato benga oté mutamboka villageois. Non, j'ai nangaté donc j'ai nangaté parce que ça langue ya ba parents nanga na kuti yango na famille donc faut na valoriser yango et batu vraiment oui ne bandeli batu bano benganga mwana mboka villageois et tout pour moi ezaki une façon ya ko accepter yango et puis sanga susu ba fort ba courage pour na faire comprendre bango que koloba kikongo ka atende ngolo ba non aux villageois c'est une façon ya ko transmettre message na communauté ko transmettre message na bampangi na mubo comprendre que kikongo eza langue moko ndeti ba langue tout ndeti lingala français et tout et voilà les loyo batu ba koma ba pesanga confiance ya kikongo ngo et comment ça peut-être na loba lingala au français batu ba se plan ngo muke par rapport ndé na loba kikongo et comment ça nga plaisir. Et depuis nazana kin batu ba encourager comment ko encourager nga trop même bangala ba comment ko encourager nga baluba ba swahili partout batu même na Angola Brazzaville donc awa pe Europe Amérique donc partout ba vraiment c'est nangane na joana ki Congo et ça là nga vraiment plaisir et nazotombola kaka
langue nanga quoi. Donc c'est ça qui est important. On peut dire comme ça que c'est comme si au Longoli bato belé moins complexe wana ya relaxa bato que sokoza natif ya école temps sous kingani il faut zapper fier ya koyeba munoko mboka. Non, c'est très important parce que tokutana ba mambo mususu et sengi ya ezana cousin na mona PC mbote Dixon Tamokiro na minito na États-Unis akutana na likambo mona Angola abanoka tsa Angola et nene ba frontière à l'époque ne banoka nga bango parce que yepé ayako rejoindre nga na bandundu kuna totanga donc mona mama lek na mama meti tawaba ayako la nga kuna et à partir ya Angola ndayeba ki Congo tanga kena Angola na bato bakanga ba ona ndinga frontière ezana moko na za mutabandundu ayebi ki Congo sikona ba angolais. Wow. Donc babane ko beta ba osa baninga siko ye alela na ki Congo. Siko soda wana tike c'est que yampangi na monde. A sala na ba façon tout à libérer côté wana ke no bomba quelque part après ton makamboni si la ki otika ti place au fala kende. Donc pokaka alobe ki Congo. Donc moi ne alobe ki Congo moi pe bangolais wana ba yoka ezate do ba sololi na chabwala. Donc et ça lit bien, c'est une façon ça peut na bande ko na biso faut que ça peut bana monoko mboka, c'est très important. Et ça ma mususu beaucoup so la on peut na monoko mboka na bino mutu musu pa yo kité mais bolobi ebele. Donc c'est important ko yeba monoko mboka vraiment. Voilà, merci beaucoup. Toko Tanabiso pe na mwandambu ya carrière na yo et après il a makambo ebele toko meka ko solo la ma bidigène au hasard et papa Koufi Atali Kako BC Braté, vous avez d'abord quand il y a une famille. Bon, on peut dire naza na ndinga ya papa na maman naza moi liboso. Mais naza pe na grande sœur nanga papa bota avant maman. Donc en tout on a 5. Donc nga ni na moi mobali directement na moi liboso. Parce que toza ka na moi Simon ko grande sœur nanga Yvette Manzeka et puis ngai Vainqueur Manzeka Mabidi, tozana Daniel Manzeka yi à Landingai, après Archange Manzeka, moi on a besoin de Joachim Manzeka. Donc toza au nombre de 5. Ouais. Voilà, biso tout ba pesa biso ba charge wana ngapi na botami na famille yo botami na silu nga grande sœur nanga depuis Afrique du Sud mais ça nga yo mo ambali yo sali kondia famille. Donc là on a profité na PC ba mbote et puis maman nanga Chantal Tsona Mbala depuis l'Angola et puis mon père Jean-Pierre Lutonadio ba mbote belé na bango et pour tokolo ba de carrière ya mabiji obanda ki wapi nini tinda ki osaka théâtre. Bon, biso théâtre, bon, d'abord théâtre était art réserve la famille. Oui, art réserve famille. Grand-père nangai aza dans la nenga bandunduville, aza inspecteur tawa ba pe à son âme akenda, d'aboti maman nanga aza kana comique no c'est que ça trop. Donc mambo presque on na sala kana na bima libanda famille te na sala ngo ezaka mambo famille. Ah bon? Ouais. Donc koko nangai aza vraiment donc so faina yo c'est trop. Ba oncle nangai soko faina bango donc wana kutu c'est la mort ba oncle nanga ba chou de tawa ba Mathieu tawa ba Irben tawa ba bango nyonso ba ta comédie ya comique et puis ba musicien pe ba bima na ndenge ya famille mais malgré ba koma musika te mais na ndenge bandundu ba sa pe ba succès na ndenge ya bandundu ville et ngamoko pe à partir ya bandundu déjà na première sur on na kendaka na kota pe ndule na banda pe osa ndule na ba oncle. Et à l'époque, on avait un 20 stars. On a kuna, on a yemba moi bien, on a bina batbo sepela. Et après, côté papa nanga zaka muta comique c'est que ça trop donc papa nanga pena zaka mutumo play Willy Manzeka père son âme et batu belé ba ebi père nangai batu belé ba ebi donc ba vena biso fiston manisa ba ebi père nangai ouais père ba pire petit père na biso ba fiston ouais ba pire petit pena père na biso o banoya pena na palin ba ebi biso toza ba miki et tout donc comédie outil na famille et tango na ekin na zui diplôme ponga bandi carrière na 2009 na 2009 nde na ki na groupe Barizo ouais na travailler na groupe Barizo ya Joël Barizo na 2009 na zaka wana na sala juste une année après wana na yo fa na palin na mo travailler kana ba master
na ba master après 2014 to ça sous groupe na ba master et groupe ango simba titaka ba jeune ya ko simba te to bomi leadership bon leadership te za rapena ba to mususu ba non c'est la tende to za ko évoluer ba ya ko tchatcha moi ba kal ndenge zalaka groupe yo panzana na 2014 wana kandi papa ya ko kufa esali ke na kesusu bandundu parce que akufelaki na bandundu bayo ya na ye encore awa to sali matanga esengeke tokende kuna tokesisa matanga kuna nde nakoki kuna nasali so inane na kuna mokato mo mokia yo po omemaka soki na mboka parce que nayambaki mpe artiste kila yangani aise ngai mwana ndenge coutume ezalaka so moto akufi soki aza moto abandundu bakataka mosusuki to mpe manzaka bakenda yango na mboka non bon ezalaka bongo mais biso ndire esalama bongo te tokenda kaka kosala badernir hommage na ye kuna tokenda juste na mwa quelque bilamba kaka oyo esengeki bakóma nango kuna après ekemboka basala mwa signe symbolique nde tokokende nasali mpe inani a partir kuna nde sikoyo na yo komona na yo kotala sikoyo groupe papa Charlie nongi vi de loin nde a partir kuna na bandeko babi mais yo za talent yo za talent déjà depuis bandundu vi ouais non na bano talent ngo awa mais sikoyo vi que awa kotala ngo ezaki otala ngo vraiment likolo na ndenge ya bandundu sikoyo nde sikoyo na koma na kene pene na ofandela ngo wana na Kinshasa otala ngo na tala ngo na kin après na kitala ngo sikoyo bien makasi na ndenge bandundu ville nde bandeko poussé ngai te yo fozaka wana epinga pe tellement zaka fan ya président nga à l'époque on avait vraiment fan na ye avant na intégrer groupe nde ya ko sala keton na kin na yesuko na koti groupe et nde na bandi carrière professionnelle nga papa Charlie nongi vi de loin place ba panzi o ezala kati na ngai parce que nga vana bando sala comédie boya parce que na ndenge ya kala na yebe nga de ya comédie po nga bando ko interpréter banzembu na Kikongo wana na bando sa théâtre te wana uzaki nani kanye na biso na 20 stars à l'époque musicien sikoto na tika na ngape wana viki ba biso famille pena mwa chic na ko tika ba bato batelemelenga famille ba oncle mais na komenga moko so na fandi na osa ba imor na nga na yemba déjà banzembo ya bato na tiango déjà na Kikongo wana na ndaku même na balabala so na fandi na ba master na balola banzembo déjà na Kikongo bato basepela nango da baseka nango étant na côte mais que ozonga na vieille époque go zaki banzembo ndeti nini o banda ko bon à l'époque on a ça mingi d'anciens succès parce que biso na parler pertement do ka d'anciens succès trop na banoyo ka d'anciens succès wana ndi ba temps na banoyo ka yokango trop ndi comment osanga na mikano na Kikongo viki taka oyebi langue sika non ngasko na chanzembo na ba Kikongo ndo moyo na banoyo yemba d'anciens succès et tout na ndenge makambo to ya ko sala que na kangango donc ça c'est une belle époque en cas donc ndeti nzembo liboso na sala izaka yula kantete na ntwala ya kusala kima mona yayo banga kande makamboro mekwisa kina mekwisa sepelisa nitu pampange mokeleke ntu ya bantoro ya munu nitu mebumbila bebe na munwe mama ye Sylvie muta de se voir ngeve ngemepesa mumbote munu mebaka pandende yo mekuma diaka mukina nange pandende ona mizika oke munu buya veo pandende ngemesosa mu makangu wana mebuya pandende tambusa munu paya bantu tse ngekuma kukinisa muna contretemps wo bika mindondo bika mindondo mukwisa kukina bika mumusepela siplie ya nzolo bika mumusepela ofefe na betu bika mumu madilu nyangula ya kina voye donc izaka de à l'époque on a tout ça ngo et ça la voilà bravo j'espère patiente mukendi musika zali babeti mamboko elle qui passe pas ko tala biso a sepeli vraiment Bernadette Masengo la Blanche a sepeli wala zong sibiso pena na la belle époque donc vraiment donc yango na déjà
yango wana ntango tobanda osala yango déjà bongo ya osala plaisir ntango naye pa président Charlie nongi video na bomba enoke na moto ya comédie na bombaki na no jouer classique parce que nga classique mpe na cop na nga classique na ndenge ya théâtre nde tomona ndenge bajunior nde bajunior bazalaka bafrançais bageshoro kambolo baclassique wana babomanoka voilà donc eza yango nde mpena oyo na côté la groupe tout vient de dire après 2 mois bango bapesinga mpe rôle principal nakuta série wana moto anopesa biso rep junior 6 fois mobikisi donc nakokuta enda opesa répétition nakuta ba Jérémy Chabani kuna nakuta ba décor ilonga kuna Jérémy Chabani oui pas de loin pas tout vient de dire décor ilonga nakuta bango kuna nakuta na bakupi nzamba nakuta ba Raissa Mawaba nakuta moi bato ebele kuna et bapesanga chance 2 mois après na joué rôle principal président nanga vie de l'heure où na banda ko rêver tant na jouer na a jouer siko mona musala na ngai oyo banda ko rêver un jour na jouer na ye wana a jouer siko moi a jouer moi musala na ngai il est bien et on avait parmi ba première film na jouer mbamo wana siko na sepelaka muta pesanga courage makasi na forcer pena na jouer makasi za mobiki ici parce que tant on a ya apesanga atala compilance na ngai apesinga rôle moi c'est faut na jouer classique normal nga siko na mika comédie moi muke siko ndena kinda nango e sala bien te abetangelo moko zoba ndengai kitana yo abetelo mo zoba ndengai ezaki message nini ya ezaka message moi yo yebisanga kende na kotu força boité força plus que oyo donc o sali quotité OK siko nazonga sopoza artiste te okoki mape mouvement ya société parce que biso tonga na yaki kuna kutaki donc groupe wana wenge kosa donc mutu na mutu azana ba ndenge na ya vivaka donc faut artiste donc bibero ezate et tout ndege malou ça la grande donc ndeko ko sala que na yo fanda na réfléchir sous après na komo sala na landi lokolo ndenge makambo ba no senga tant ba yo comprendre o na ali ndeni sikona ba no bimisa ba facette cachée nanga et tant ba yo balancer ba comprendre que te faut tikala ndomoni na commencé à jouer comédie maintenant jouer comédie époque on a joué na lingala na comment jouer comédie mais na lingala donc qui Congo nanga liboso na jouango na film Aminata son père ya Aminata et zaka na gagmo faito sala Aminata yemo mutakoma ngo siko biso peto za wana faito sa gag yango ayo tuna siko agagi onde na komela ngo esenga mutu moko a jouer auti mboka ayebi munoko mboka siko nga siko na zaki wana batutu bayebi munoko mboka te lingala ka ndenga c'était sirana tobenga ye lengisa makolo pona mama Aminata son père sirana relation kutu lo te donc ozo pena mère pena ye mutu a osala ke mo makambo tali donc ayo lo bagé voilà il faut salama nde ba ko pesa nga chance wana na sali yango siko époque wana petit na sali yango na téléphone Android te na ka na koni na nga mo boy et bon eloko ekota nga pe na yebi na nga te ne ekoti bongo nzoka nde na internet et paté nga pe na yebi na nga te po moto yebisa nga pe ana onte viki na za na koni donc on comprendre que ba yo benga nga sous prochainement mais jouer kana langue wana Minata bon na jouer nango et bato ba komi e komo panzana komo jouer komona botindela nga jeune wana kana jouer na Kikongo mais na applis na kombo applis kaka nde président nga Charlie nongi vide la yo tala bia vie comédie bimisana awa na kombo na applis et balana te donc tika soko lingo jouer classique za applis mais ndenge o jouer na Kikongo boy ba comédie pesa faut la Mabidi donc nde akopesa batizanga na kombo na Mabidi et nde batope ba comment comprendre ce que je fais et puis ba comment benganga par-ci par-là et puis voilà tilelo décollage mobimba et puis na yo bimisa ba facette cachée mususu et tout et voilà tilelo ndenge makambo ezokende voilà mais sinon lelo za Mabidi plus Chiquito Papa Paradis Arota la biso na Maman Paradis restaurant Paradis Secret Diri Pierre et Marie Curie à comme la ville pourquoi pas Patrick Maloaveng Global Express une agence na 25 rue Léon en Château Rouge wana ndeka ezala ke ba artiste bazanama ba discipline na bango ende mo lobi ondo tala Minata son père sinon courage
Oh, Wana. J'espère que vous avez écouté le théâtre, si je ne me trompe pas. Oui. Nakutaye na monde na nzonzing na. Et dans Nzonzing déjà, Minata Zalaka, Bono Talae, sinon, Koluka, Toko rapproché, et puis Kozoba risque on a parce que dans le temps Souba le bac, au pas la musicien, au pas la danser, surtout pas l'artiste comédien, bah tu as vu qu'il va bien à Bango, par un numéro moro, calcul ou un salaire en déni, pour pas vivre ça calculer, man Patrick Beckham lay. Bon, ça m'a bon sans ambé. Tangamaki déjà ils a bon parce que ngagnon surtout ça la mana mukili na mona normal et parce que neto attendez tout ça l'émission boy nzamba ebe déjà kuta vente ba koko na biso ba bota ma ebe da journal lelo ezala. Donc nyonso na mona ma bon sans ambé senga kakiza bongo parce que neto zala ndenge to banda na ndenge makambo komela boy. Donc izaka mambo nzambe donc parce que ngana to lingana lokwa ba je na bane déjà kowe bisé que non yo nga photo za na yo ibano bimande ti comédie na bagag ne to kuta na va to tourner tant to comme ya ko sola bien na bane da ko betele masolwana et tout ti yo senga que journée mususu senga que to sola monon pour moi on sait que mambo eza sérieux ndé to ko sola na biso to se mettre d'accord. Et c'est pour cela. Pour chacun facile. Non, c'était pas facile. On a limité parce que à côté un peu d'artiste et un ding à jouer un peu c'est comme tout mon robot est abîmé tam sous dans les néandés bat balobaka ou tu nos places mon robot oui pena siko kuti déjà nata. Yango mo na bieza ma bon sans zambe parce que akoka pe ko pesa nga chance wana te mais pesa nga chance wana parce que eza makambo etangama déjà faeza bongo. Et voilà, donc na banda on est comédie et soit moi une année 2 ans après toyo comme un peu ensemble et puis voilà il est là on vit et puis tout ça la vie na biso donc voilà. Surtout na flair et à carrière na yo on dit man ndenge tom subarbe ke artiste tom subala ba on a poto artiste ba zo ba relation mo yo tala ki ngote welisi o s'afficher ba msuba lo ba ke bomi o carrière o limo si vous on a réseaux sociaux yo na appel ba code o banga ki te code katana to sala arte pona tolinga basi poto balinga mibali ya kinto vice versa quoi. D'abord ils a passion et puis ils a aronzamba tito za na pona opesa bato ambiance pona ko longola bato ba stress pona ko sala bato plaisir surtout à la diaspora nde bato pe mso baza bauti kayo ayi et tout ba stress à côté biata nyata mabidia c'est cassé pour ça d'abord et puis ça la biso plaisir pour ça. Donc musa na biso photo lia ka nde na boulot na biso que noto comme ça boulot na biso c'est comme si il faut pour moto à vivre bien faut azaka na mwasi na poto non donc okoza no pe na mwasi na poto parce que les artistes musuku ba bala basi na poto les artistes mususu ba bala ezaka destin ya moto nde sengaka moto a choix na place esengi donc so esenga ke na bala na Kikior na bala na Kikior so esenga ke na bala na Brazzaville so esenga ke na bala na Angola so esenga ke na bala na États-Unis nga sala ngo comme esengi ke na bala na Kin ya on a bala na Kin donc c'est pas de ma faute c'est ça ndenge nzamba tracer mokili na parce que ngana mokili eza histoire nde to koma ba pièce na biso to bandi na nini introduction développement conclusion ndenge za la peine ba dissertation ndenge za neto koma ba scénario na biso na bike awa fona tia Jérémy Chabani fona tia Yenga fona tia Christelle Aloko fona tia Raissa Mawaba fona tia Kopi place au fona tia ambulance place au fona tia Yanga Fier place au pour épesa beauté à film dans ça là et ça pende ba vie na biso zalaka donc nzambe déjà bon ça makambo tout wana biso toyeka juste to salaka ba rolo ba pesi biso quoi bitinda nza koma parce que sans nzambe ma trop yende moto aza mettre à temps et à circonstance donc
Voilà, et puis c'est un peu ça. Mais sinon, et pour ça, bino, problème, c'est parce que des artistes, sangani, tamsou ba tamsou pe ba tiepe la ka, ndepe ba makamongo ya tamsou ba lula rapé, aminata tamsou pe ba lula kayo, surtout bino balé ba artiste, bino balé pe bon téléphone, yé téléphone, yo pe téléphone, est-ce qu'il dérange un couple la minote tamsou ba to ko benga, ko déranger yo to ko dekoluka, ko déranger madame na yo aminata. Mais même on ezaka teka ke pour toi ba artiste pour parce que makambwana même bato ba artiste était ba balana ba kutana pena ba makambwana il y a ba dérangement il y a bato ezala nango participer donc ça c'est ko bino bato ndenge bo tambusa vie na bino so lingo kota na buzo bana kota so lingo kota noté o kota noté za des chemins ndenge nzambe ya tsa na makambo tu donc ndenge bayembela Djibril Biyaki jeune entrepreneur boss de boss ne bayembela nzembo nyonso za la radé donc nyonso tout pe za radé nde penza batela biso des chemins okola na nzela nzambe to kola na nzela ya satan nde yo moni la il y a que les disciplines et puis yo moko oyeba kende naza engagé ba dérangement ya non parce qu'on est des artistes mutu muso akobenga yo nde mutumso ko benga d'abord dans un premier temps bandit le quoi n'est normal n'est fan normal après comment poser ma camosus mais quant à toi faut à la focus na nerf solide il y a makambo ça là c'est ça qui est important parce que na okoki que jamais ko ça les lots mo juste ka pour na plaisir to ko ça les lots mo juste ka pour que na pe ça chance na makambo na ndeye parce que vie à mutu yo mo nde mutu ko bunda pona vie na yo nde mo mutu ko o tia ba discipline o tia ba mambo belé pona vie na yo donc c'est un peu ça quoi donc voilà nde bato boyo qui est mokonde artiste à lobby pour bato belé ba mona ki loko à moins risque surtout ma bidi vraiment ka bwena siko animer ba l'artiste makamni ba kuta na boyo ki pe ndenge nini oyo ye a expliquer mais voilà siko yo to mekamo kota na sijango parce que bato belé batali depuis arrivé il y a mabidi awa na poto surtout bato msu ba yebisinga mabidi azo perdre vraiment donc je peux dire quoi moi sourire na yo ana sourire à mabidi et zalati bato ba mon un peu triste et puis ils ont dérangé surtout ba fan na yo et puis ba yo comme moi sinon o atika na kichasa ba bi mabidi fois c'est ka pour ça moi c'est sourire ba monaki moi si na yo batu bakanisa ki kaka comédienne moko boye moi si alisano et puis ba moni pena ke aza femme battante oyo comment na yo zo voyager total ba vidéo na ko sambela akolaka yo et puis akoyebisa toujours oko kenda papa banzaka ndaku et puis zala sage yo siko na musika bato bamoni mabidi neti sourire ezate mutu moko akomi mabidi ata zofibre lèvre mais aolakisa sourire wana te nini ezozanga na mabidi nini ezosala yo pasi au communauté congolaise et puis bato tout ya diaspora baolanda yo na minute o nini ezodéranger vraiment artiste et comédien na kombo ya mabidi. Merci cette question moko malamu vraiment Pacha Picha donc mabidi nga d'abord premièrement na vraie vie na timide na loba trotté mais à part que loba trotté nanga je pense que presque communauté na biso nyonso congolais ba ebi que non j'étais malade et makambo ya malade nanga na pe et affecta nga moi trop et ça là tant que humain et ça là moi pas si donc ouais donc et ça là nga vraiment pas si siko ngai na mona kana fandi ndenge sono tala ba mpangi na muno muketa la bo muketa la ba mpangi na mu ya boke na diaspora awa ba mpangi na mu parce que betu bato bandundu bakonzike mingi batabandundu ya bakonzi boke mingi batabandundu oyo baza vraiment que non baza na makoki pe ya kosunga mwana bango mabidi baza vraiment ebele mais ekamusa ngai soki nde na otala depuis na bela tilelo moi baka vraiment ba soutien ba mpangi na betuve donc ça la nga d'abord premièrement pasi makasi kotala ke muke panam ke valoriser langue na mono donc lelo soki
mabidi aza te nayebi te soki bato bandundu bampangi banta bandundu bakongo bato soki bo abadia moto mabidi ankaka donc parce que moto akoya na ye aosala aoloba na kikongo mais aoloba na kikongo mais ako peut-être akopesa communauté na biso oyo mabidi te ye aoya na ndenge na ye malgré aoloba monoko ya mboka esalanga mpasi ndenge bampangi boyebika munu bapapa na munu boyekipaka betu vraiment pas donc nayeba te soki eza kaka ngai ou comment parce que nayebi que biso bato wana beto evanda mwa ntima na ya mawa ya koede ya kosunga mais na part na munu moke ba vraiment soutien vraiment ya bien ve na côté ya soutien qui avait vraiment na côté ya bandunu parce que mpila muke pana donc moi mutu mo il faut bunzwa mubaba soin mo c'est approprié parce que mpila mu va nene na mpila mekuma donc yo salamu vraiment pas il est rankang ya mona mo fanda buna mo tourner na ba tournage mo azenga tournage parce que me wa pe mamusi élevé nge ko travailler dia venir mona nge sur scène nge travailler un peu mais pe mebele moto amona peut-être muso zongisi mo fandi peut-être au raisonner non na fandi ne parce que pe maizwinga makasi donc il affecta ngana za moto mona na koka stress te ba ko raisonner so na moto mona mambu ifanda ngana mutema trop ça me crée aussi ba estomac et où mo créer linga mambu belé donc tout ça et ça là vraiment un peu bien té ya omonier mon azaka nga koza no to fa no boeto so nga kosa 6 heures du temps na olobate na olobate donc na raisonner kaka na otala et na famille na otala que baleki bali ba otela ngai donc tout ce que je fais na osalango par rapport que nazwa ne fils que quelque chose na kosa ke po nde nazabo na futa ndeti ba 3 ndako fona futa pale na ngamoko fona futa ya baleki fona futa donc tout ça et c'est ngai nazaka un peu na mbongo quoi surtout père de famille et puis dans l'hôpital pe kuna ba bisanga ke na semaine fona tourner plus ou moins 2 ou 3 fois mais nga siko so na bina tourner 2 ou 3 fois na ba mbongo tozwaka et kokoka te donc okoko gérer ngote tu es censé toujours ya au travailler au sala ki salo ya ngomoni nazwaka ngana kosa de le premier til et 30 na tourner chaque jour donc tango tourner zongi ndako faut melakisi ya nzoto passe il faut melakisi motu donc directement faut là donc ya ngomoni nga même batu oyo ba tebele ba koma ya mabida mona na te même na ba bar na fanda te na ba boîte na kota te ba restaurant na kenda te pourquoi parce que naza attente nana attente parce que tant ngano c'est ça faut na tourner il faut moi loko kota pour que famille va attendre moi harmonie mais tout ça non na yango moni ça là nga vraiment pas si hermoko moni et sengwe kimi sourire kimi et na yoka pasi makasi siko yango moni na linga koloba te mais lelo na profiter na émission na yo na loba pona bampangi na mono vraiment et bampangi na mo vraiment faut vous soutenir mono vraiment ba soutien na boy wasala mo plaisir mo votu la esengo na mo votu la ambiance na musa mouvanda pi na mo bata un repos et tout et ngana ebiki bampangi na mono boke wa mono je pense bandeko taka na emi kili je suis ici à Paris bana me kuisa à Paris donc game on a vraiment soutien vraiment il y a bampangi na mono vraiment yo keve donc depuis mes kuma moi quoi déjà na ba deuxième semaine donc bampangi na mono moi mona bove bampangi na mono moi mona bove donc soutien vraiment ya bampangi yo keve donc yo ça l'amour vraiment passé. Je suis vraiment choqué. Là où relaté histoire Oyo et Pessinga vraiment pas si j'espère que même Bénédicte Lobia Benenga Aïsinga vraiment pichant qui moussa l'effort Oyamba Mabidi parce que te belé ba pour ça ba aider artiste te belé ba sepelaka na moussala nae mais et après na te belé Mabidi à ce qui ça y en a te belé ba oli la de loin te msuba lo ba tikala ozobaswa na poto boyebi poto on des alaka. L'artiste, il est là. Aimons-nous vivants.
bozela te mutu ekoma soki nini mutu ye azali oleka. Moi ça m'avait vraiment beaucoup choqué na yo olobaka te mais kokenda ya voyage na yo na bandelango encore une fois de plus na tala moi sino koloba ozaki obela et comment il fallait akenda forcer tourner soit tourner moi des gars gazong nanda ko aya baxikis akei siko talande balobaka mobali ndaza chef ya famille siko chef ya famille avandi hein femme ménage au face ménage anda ko gérer ndako yes ko atiki yo akomi kokenda koluka po aya asomba kisi alesa mobali et puis ça la ménage artiste yo loba kité bato musu balobi ah c'est que ça poison pour na ba Hollande yo lelo malade na yo est-ce que kende ko sala ki examen pour bato mingi ba wiki ba comédien ba poison bo tout na e ya loba ka sucre est-ce que kende ko hôpital place ni ba confirmer ki est-ce que ça malade tant susu no ko tambola ki bien te de ba loba ka 4 lettres pour ne pas éviter autant yo moko est-ce que kende ko sala ki ba examen est-ce que ba c'est côté zaki poison de baolo ba ke ba comédien bo ko boka na maladie ba poison malade na yo kende ko tala ki na hôpital ils ont maladie nini oyo vraiment artiste na bango mabidi out souffrir mabidi plus. Et je pense bampangi na munu communauté movimba boza déjà parce que l'Obama déjà madame père les cas na télévision lobango et ngamo tellement na koka vraiment ko les cas émission te ko lobelango. Et voilà donc nga sikra vraiment itungisa makasi batutu ba ebi ke babokela nga maladie wana mututu ayebi babokela nga maladie à partir ya maladie wana nde na yo koma ressuscité maladie mosusu neti ya basikra oyo yo ressuscité ngo na meko zo ba traitement mosusu na kin mais yo mo na ba propre fort na yo ezala vraiment suffisant et simba vraiment té et ba traitement on a zone à kini bon et salut que et simba vraiment té Dieu a fait grâce et aujourd'hui spectacle je suis ici naza à Paris et na ndenge na sala ba examen na kin et bima sikre kaka donc bima kaka sikre parce que nga sikre comme nga ba 570 ba 500 ba nini na munganga okuta ba notre tenga kuna e bisinga me yunzamba lingi yo comment to ekomi nango ne komi boye mais tu es toujours en vie. Tu es toujours en vie et tout au peu ça la crise et puis to perdre yo. Donc on a mis Hollande de la kuna et voilà et simba vraiment penza te et maintenant je suis ici donc naza awawa et singanga moi ba soins appropriés pour que na meka un peu ko retrouver un peu santé nanga même si na ozonga ndi nazala bongo makasite mais du moins naza quand même la santé moko bien pour na continuer musa nanga parce que moi je suis amoureux de mon travail musa nanga na linga ngo tellement makasi donc nako kata musa nanga été parce que il y a des gens ngana yo ka d'abord passe na communauté na biso congolaise il y a des gens qui m'insultent trop même na ba privé na ba Facebook na ba TikTok il y a d'autres gens bate belé ba encourageanga mais bate belé pe ba ofinga tandingo komi or kokoma ona komi c'est pas ils ont la volonté na ngate za malade yaki et malade yaki or ba conseil mususu bato ba ndeko boke pesa munu au moins que conseil bo pesa nga conseil mais na TikTok okomi so na poster loko mais okoma ozo loba de n'importe quoi tandingo sali lati bien te tandingo lambe du melio et salio boy les gens m'insultent or ceux qui mutu pendant qui mutu malade mais ba choquer sous mutu tant ba choquer mutu est-ce que ozala na tant yo mona sous ba commentaire à bongo même si on oza na sourire au mona que comme un peu affecté par rapport ya ba dire na bango or mutu oza na besoin conseiller mutu pe sa mutu conseil oko komelanga même na privé okomelinga na privé na kotindelo numéro na ngai tu peux demander poliment pona nini boye ndeko na ngai ngana ko expliquer yo pe makambo belebele mais tango bato ba lo bongo esa susu esa la bien te ba ça passe likola passe mais moi je sais que nzambe naza maître ya makambo wana nyo surtout et tellement déjà à salanga ngolo parce que
nde na banda kofanda te na banda ki koza soki na ya hotelema te fo nazala ya olala donc mo fanda eza te nzambe alekisanga étape wana bapreuve wana naleka yango parce que na souffra vraiment makasi na maladi wana na souffra ya makasi oyo eza ke même bato oyo bazokritike bato oyo baofinga wana oyo balobela nga na ndenge mo boye esala moto pasi peut-être so bapesaki ye maladi wana ne fils que 2 jours alinga aloba peut-être baboma na bango ye parce que tu imagines nga moko na basouffrance oyo nakoma koyoka na bana ekóma na batamo boye nakoma oloba nzambe so kutu oyebaki fa osala nonga ata mbwa mpo naomona natikali na nga mo na lopangu naomona bambwa na nga nde baoleka naomo préféré nazala na nga ata mbwa parce que douleur elekaki pasi eleki omona ke okoka te mais en tant que moi mo parce que soki da son nata bimi aki tournage otikali yo moko donc notikali yo moko wana osani bapenser donc ozo raisonner kaka trop tout ça et ben non ça nga vraiment bien te pelo bakinde nini ba chef ya famille tant na ndinga kuti mais est-ce que bomeke ko landela ngwata na maele ba koko na biso nde balobaka ke ko luka ko yeba nani asali mwana biso mabe likambu boye nga naza yango no nga naza mwana nzambe na mwana nzambe famille ali ba moi ba noko na nga matita ba na pese mbote ya soutenanga Petro et bah moi famille bah maman m'était tawa bah soutenanga trop parce que tant on a beli tant on a na longo ndaku nanga na zui garantie na hôpital na kota hôpital mo wana na ndenga kingasani docteur moi traitanga wana yende pe moto kalmanga pe mo ndambo après wana na yi famille bayo zwanga na yipa mama leki nanga na kingasai na fanda na inane donc na inane wana na fanda na ndo tourner pété j'étais souffrant pendant une année donc na sala do 9 mois d'abord na hôpital te na ndako na yo sala 3 mois na hôpital après na sa sko inane susu na ndenga ndako donc nyoso to wana na likana be preuve moko oyo plus de 2 ans donc ouais na za vraiment ngaité mais Dieu est bon quand même bah retrouver ma bidi non ça mon plaisir bangi na mon plaisir mais sikoyo naza vraiment na besoin lisundi ya bampangi ya bafani nanga o balinganga ba soutenir nga vraiment en épreuve oyo ba tianga maboko batika ngai te parce que nde naza awa ngapi na komoke nanga na basuka fona zonga donc bato bazo komela ngai wana tikala landela ba soins c'est bien bon non tika na landela ba soins et après parce que ngai en vrai dire na koka kotika nanga awa non koka ngote na sens que premièrement na musa nanga Moussa Nanga d'abord, malgré santé ça primordial. Oui, pour tout santé, le bilangue lokoana. Santé ça primordial, mais et c'est ngangai nazonga no kin après no ya. Tant no ya ndi no yo sa mambe belé ndi no yo ko sala mo makamu susu belé parce que on na yeboye na zonga te sans na sala check-up encore donc sala check-up ya nzoto makambo tout et puis na bandi bakisi musuna ki sala ngona kin et puis na zonga lisusu awa pona na ya ofanda sko normal pona ndenge makambo esenga mais pour l'instant esenga na retour à kin ya mo ngelomba na bampangi na muno vraiment bampangi pour soutenir Mono, vraiment, c'est important. Surtout même dans l'orientation. Surtout dans l'orientation. Et puis, Nazala un peu bien à Mambo. Donc, ça me demande vraiment soutien à Bango. Surtout même, maman, à Château-Rouge, déclaré Mingi, Sengi, na Soule Kauka, vraiment, tiki la biso artiste, Mabidi, à continuer, traitement na Moutou, à Rotikala, c'est bien bon. Tu vois, carte vitale à Moutou. Surtout, na malade net, ya sikre, tu belé banga. Mais bateau, ota la biso. Bateau, ebi orientation, bien pour na artiste, à ken l'hôpital. Ameka Kozwa, tant sous basali examen général ali ka ba check up wana bo me ka obenga et puis artiste au pesa vraiment numéro na moto a yebi orientation bien parce que l'air to lancer qui message
papa na biso Benjamin Tatete na maman na biso Olga Tatete ba singa ba benganga donc bazwa ki vraiment likam na yo à considération mutu pe eko tourner bango ba raisonner nini ba sala na artiste Mabidi donc tous ala ka te ke tikala tous ala ka te ka ka paiement batu oyo ba rolinga tant susu basunga artiste na moyen financier topé sabino numéro ya virement ndenge ndeko na biso papa fidèle asali numéro et ozala wana ya compte ya artiste pour aider parce que moi nalio na la carte vitale mais tellement na obé la maladie moko te na artiste Mabidi na rose carte vitale na ngati na PC mais ata msu na hôpital bat msu ba bengo hôpital moko ezala rabou artiste osenga orientation artiste na bido bolinga tikala osenga soutien ndenge pasteur Messi Mbala salaka artiste yeyo Mabidi aza bamsu ba sunga na losambo bamsu ba sunga financièrement bamsu ba roye bako orienter artiste pour kenda vraiment hôpital ndenge maman na biso Olga Tatete ya papa Benjamin ba singa pena pisha to benga donc nde ba vandi mutu na bango tourner. Merci vraiment et ça on a bien vraiment naza besoin nango Olga Tatete ya papa Benjamin Tatete donc docteur. Je pense que message wane komi Yannick Inia Rombox Yannick Inia Azotala Ngai patron solo et boss Jimmy Belao boss Jimmy Belao et na sole pena boss Jimmy Belao abaki ya ko autika ngai te et mon boss aussi Djibril Biyaki les jeunes entrepreneurs Djibril Biyaki merci na yo parce que Djibril Biyaki amona kinga yi daza ko se pomone pona yango donc Djibril Biyaki na Jimmy Belao vraiment na ba merci à trop et Damien Mandondo pe atika ngaite yazo sola na ngai tout le temps et puis naza vraiment na besoin ya bato ba sunganga vraiment to akota rapé makambo ba tika kate les grands mécènes sokito kotala est vraiment boy na bola munyoso o asalaka les grands maîtres vénérables choisi matata à chaque fois artiste alelaka à chaque fois bato alelaka les vénérables atika kate choisi matata artiste vraiment artiste na yo azawa choisi matata donc bozelaka te nazala te po ekoma que non oya ya sala boya sala boya aimons-nous vivant naza d'abord vivant awa naza ne belé opesa na mboka na ngai yango moni eloko nazo yebisa na diaspora nazo yebisa na bandeko na nga tu basunga ngai na travailler nazonga ki naza na mabele ya osala ya servir mboka na ngai po to eza mabete eza bien fanda awa ba soin makambo to eza normal mais ndenge nzambe atianga na mokilo atianga po na longola bango ba stress donc je dois travailler na kufuna sa musala na ngai ndenge o elongo bani donc musala na sa ngo bien et singa nga santé ça vraiment bien pour que na servir bango makamba bien o ba mesana kotala ba mesana ko sepela na ngo c'est vraiment important donc pour na mambo donc bat o bazana besoin osunganga basunganga vraiment bosunga munu muke awa donc mutu ba na bampangi na mona ki Congo ça va comprendre mo vraiment bien et muke tu ba na ba konzi ya boke ba to bandundu ya ba konzi boke ebele ya boala ba konzi boke belé ba yandre ki mbuta boke ba tuna beto ya boala ba professeur Matungulu boke ba tuna beto ya boala ba papa obemi nako boke ba to ya ba Dolphe Mozito mfumompa donc boke mingi ba to boala muke comprendre avec comment mutu yake ki muke valoriser vraiment langue na beto donc bobika move bo soutenir mo tout la moun vraiment maboko et puis na basali en Nzambe bantu ya vraiment ki salam pi ba prière bobika mo na maboko en Nzambe parce que l'air mouva malade na maladie nanga na zop pina ba pel parce que tina bila wana na sala na no 4 mois na koka kolobate neto so no bona kokoloba na kokolobate pendant 2 minutes na koka pema mais il y avait des gens au bano benga ngai abengi ngai tiaka téléphone na lito na téléphone na lito ya salinga prière pendant pe 1 heure du temps azaka na lito yibwe ya ngonzamba sala grâce naza lelo vivant même pasteur Denis Les prophète age musaka tampangi na beto prophète Denis Lesi donc voilà papa na biso pe Gilles Lingeti age vraiment bampangi donc pangi na benwa kelawa
ya Willy Mouchieni mpangi na beno kiela muke vraiment na besoin de soutien à batutu ça mo retrouver vraiment santé na mu comme il se doit ça musala ki salu na munu kinde na bisa ko dernière fois que na zana livre moko ya ebele ya 6000 pages donc na saleli ka 3 donc ce qui n'a été na habité son nom aussi que c'est là donc makambo bien que les ça na usala plaisir na batu muke na besoin mu sala vraiment makambo mo si ya bien et ça na ko pesa plaisir na bantu donc bampangi vraiment bosunga munu yo ça la mo bien donc voilà artiste ya boyoki ndenge zoloba surtout tobeta vraiment c'était ndeti nakenda mboka moko nakutana babadi ve bango bazalaka kuna na baturki nde bayebisanga biso to bana bumbu balakisaka solidarité wana bapangi ya bandundu nayebi ke boza ebele solidarité malgré tout toboya tribalisme mais moko azobela moko ya bino tolakisango dans nde balobaka famille libota Paul Momba papa social baza wana vraiment moko ya bino yeyo papa social loboko epesaka bakataka te odilo mampuya pourquoi pas Guy Basket ye pena toke bokokenda nzela moko mponga na nzela ekabwana biso tokisina biso bakongo bino boki nakutana na Guy Basket kuna ndenge bakine wana vana bela nazala nzoto makasi kutu nakutana na eme akabelanga 100 euros mo eloko ekotaka wana kuna nzoto makasi akutinga plein tournage tokutani briske na ndenge babandala na santé normale avant bando peser combien de kilos 120 lilo comment na combien na minute na komi na ba 70 quelque. Oh là là. Donc nakutana Guy Basket apesanga siko nde na aboye ya maladie. Donc na habité soki ausunganga ndeni donc ya Guy Kakese donc mukena besoin lisungi dadi mavungu vungule et puis donc mukena besoin lisungi vraiment ya bato nani vena ngai boss na nga oyo azolukanga petro ça nga bien son amoni boss na nga Shida Ibula femme africaine Shida Ibula ba bien azolukanga makasi Shida Ibula non on a za mama social mama Claudine Kinwa donc ça la nga bien amona bango parce que et singa nga pe donc nazana mama makambo surtout Wiranson phénomène là mona nandi buna parce que biso to ba bato oyo ya mboka pinza to landela lokolo pena ya vie donc to landela makambo parce que nazala pe na fête ya master ya exaucé na presta pe na fête ya master ya exaucé et pourquoi pas na JB Mpianape JB Mpianape malgré papa chéri na presta pe na fête ya Bram na mwana Kester donc na mariage wana na presta to presta na Jérémy Chabani mampata donc mwana yeyo mukena besoin de soni po biloko mampata lamba ka wana eza biloko na bisa mboka donc cela veut dire mingi ndimi kungu ba misili wana ba mbinjo mayebo donc tout ça eza ba biloko na bisa mboka donc naza vraiment na besoin de soni wana esanga bien talaka nga na kuma na ndinga kin otambola na kin bato babelelo yango yo mabidi na sixo za na otambola ka makolo donc na zui pe temps ebele na tambola ka bon ngape na environ ngate eza ndenge nzamba otambusa mokili na me nasana bandeko nanga o bakosunga ngape na makambo wana ke non mutu mo pe apporter gara lobi mabidi otamboli pe trop boye oumeli pe yakazwata IST o banda pe kotambola nango esala bien donc esanga bien et ça l'a bien artiste liaka na musala na donc mais avec ta permission batu ba otala yo de partout batu ba yo kima j'espère que message autopécia ekomi li Karine Bekam depuis Bundesliga li Patience Mukendi de longues jambes j'espère que azu message oyo vraiment li Diezola London City to PCP Bambote et Belle agence assure des frais na Papizola Paris 20e Chika Lukao Lionel Bosset et la Poulga azu vraiment message pourquoi pas donc babi les designers ya comme ça banda ko batuna design ya sala musala tout ya boselo mesanda agoselo TV donc place Beno Van sa TV ya kitoko maître Toro donc Stéphane donc Luvangu ye so bet na TikTok Stéphane Luvangu
bato mingi oyo yaye babengaki toro mwana kasavubu ya solo asala misane kitoko j'espère mpe akoréagir mais nde balobaka message epesi mwa mbala ayoki soni te akomisi message eza message ya solidarité tolakisaka tolinganaka eno na matongi bato oyo baomeka koréagir je sais pas soki eza numéro moko mpena oyo bakorejoindre parce que bato mosusu baolela baoluka yo neti igela kofa yebisinga naoluka artiste mabidi mais naozwa ye te na bareseau numéro eza nini oyo azosalela donc naosala numéro nangaka ya congo yango naosala yango donc plus 243 84 090 87 90 donc plus 243 84 090 87 90 donc soki obengai même ozwi nga to otikeli nga message nakosola donc tala kaka na awa me naa na sim te ya awa oyo ekosalaka so na bimi parce que mpe sofanda awa naosalelaka wifi so naa na chambre donc yango ezosalaka so na bimi libanda donc naza susu en ligne te yango moni bato ebele moto mosu okoza abenga azwinga te talaka poto eza mboka kayu mboka temps donc nyonso to eza na temps donc crédit ya otia ezomanke mpe bankambo ebelebele donc bato soutien ya bato esalanga bien mais numéro na pesi plus 243 84 090 87 90 so babengi ngai même so bengi ozwinga te otikeli nga ta voice otikeli nga message nga so na mati likolo na ko répondre ou soit na rappeler to ko solola makambo tout et puis ekosalanga vraiment bien. Merci beaucoup Nayo. J'espère que Venabiso Jean-Marie Lukulasi et Adema Don King dans 144 ans de pouvoir à Rota Labiso fondation aussi Lukulasi Jean-Marie. J'espère que Kota Makambondo Kota Makambuya Batu Ebele et puis moi c'est Kitoko Aïcha un restaurant les délices na port de Paris wana. J'espère qu'il y a des femmes sociales Alia Kana Batu. Donc voilà, et puis fond service waneza wana kaka na port de Paris wana lingo bongisa bilo kuno kuta vraiment réparateur o aibi musala na o atangelango azulango ba formation ndenge na ndenge héritier basket asala rapé musala na ki toko makasi. Donc voilà, merci na baïdien sur bolandi biso. J'espère que les loto yaki au sale émission te poto ki mandi na bato mais to yaki o tout bato mité mamalam bato balinga kosunga et non bato balinga koloba critiquer c'est bien bon. Kozila te muta kufa kozila te mutu lobi azala pour luko kabile pour luko yana ba cotisation minene ça sert à rien lelo l'artiste avec beaucoup de talent bourré de talent un jeune artiste o azana ebele ya osala lobby akutani na makambo akutana il y a eu beaucoup de gens et moi je dirais merci à Monsieur Soulé Kauka, le PDG de Magem Congo pour tout ce qu'il a fait pour l'artiste Mabidj. Gagné la merveille, Mani Production aussi. Gagné Bango, Cyprien Zolo. Et Batebele, Sali déjà que non, Nazana Awa, donc merci, Ebele, na Bango. Et Nazana Paris, donné la commune à Paris, Awa. Na kotoko ki la banque à charge surtout tandis que mukina bampangi na muno boki butalongi bazo landa na mama longi oui butalongi mama longi boki landa muno donc voilà et soutien on est ça ngabe je sais que bato ndeto sali mission botan bato batala ngona yebi ke bato ebele ba luka ba finga yango bino musala bino bosala bomba raté bosala boete na yebi il y aura des gens qui toujours des gens qui viennent critiquer mais ba yebi na bango te coulisses ya makambo ndenge alaka parce que soki nazale nango na linge tu pouvais pas passer à la télé pour quémander donc et puis il n'a zappé na droit peut-être ya ko yebisa na ba fan nanga et puis bandi ko na biso o batala biso parce que moto mususu so pour le but moi ba yeba exact donc yango oui rançon so qui au sengité ko lobate ke ba pimeli voilà donc yango moni to na ye boso na bango ko yebisa bango soutien na bango ça nga bien parce que et on a les âmes tout pas cité les âmes malaria té aux anakino qui va traiter aussi donc les âmes malades bozo senga que nazal à l'aise moralement, physiquement, spirituellement et tout. Et puis même pasteur, tiens na prière,
donc esalanga vraiment bien Prophète Messimbala. Prophète Messimbala. Et puis bato baza pe na Paris ok non pasteur Costa ezaki Bostra, église Bostra, donc pasteur Bostra, parce que ngani naza vraiment chrétien, ngani nga makambo nzambe trop. Donc nde naza boye tina telema boye za grâce à nzambe. Donc même ba pasteur baza monique soutien na ngeko za ke na bing mabidi aya tout ça ta 2 heures de temps prière na oya tout ça la prière abondeli po na ngai parce que traitement esenga pe mabondeli traitement sangana na nzambe parce que nzambe nde docteur ya ba docteur nzambe nde munganga ya ba minganga donc avec la prière et puis na aide ya bandeko na ba kisi na onzwa je pense que iko sanga vraiment bien makasi na retrouver santé na ngai donc et puis na sa musala na nga vraiment nde nazo oizanga na mutu na sala parce que soki ona mutu soki na kangi yango eza mabe parce que faut na bimisa yango bato ba sepela. Donc voilà. Même maman Mami Bameko a autant la biso ya pasteur Bameko église Bostra donc j'espère que pasteur ya Bostra on peut basunga kabande kobele o baza ba yo kimbela la biso ebeti ngonga l'air leli boye na yebi ke ekotoucher bato ya bonne foi bato bakaba sans intérêt bato bazela retour te balobi soki opesi eza oloni na mabanga te moto akabaka Zambe pas zongi c'est la caille frère na biso lelo moko ya ba congolais ndeti biso ba congolais surtout tout ça fier ya Rosalie Belé en Europe puis ba membre ya diaspora na yebi ke bokaba na musique na yebi ke bokaba partout na monde entier mais muto sali ça paye eux ça témoignage vivant to aider bato baza vivant bato baza pour ça li sungi moi mobalo andima na Kinshasa na âge na abala Aza responsable donc les quand la TVT pour ça aventure so muta betimbela c'est que a comme na moment moko o amoni mayele na place et souki donc numéro na a pesi encore une fois de plus et puis to meka ko afficher numéro oyo ya comme so muta ko sele virement par rib ndenge zalaka izawana o artiste a rejoindre moko et puis numéro na yangwana bato bo benga so bozuete apo azali banda soit comme na sim na ya libanda et puis awando usali lango merci na Shigito papa paradis o ayo kimbela o et puis na ebi a réagir avec force parce qu'il a raté na maman paradis a talibiso femme battante moi si ya mobile na Shigito papa paradis restaurant paradis secret tozala pe wana et puis dimanche pe grâce ya ba ndimi ya cité des aigles to le kan église cité des aigles pas prophète Messimbala loboko na nzambe pe ko sala et puis pasteur Messimbala a ebindenge asalaka na ba artiste pasteur watika ba l'église donc dimanche to na cité des aigles vraiment na rosawana et ko sanga bien pe na yembela tanzambe na église wana et puis na makasi ya fire basket to la wana pina la caméra na ba artiste to mona oyo prophète Messimbala a Rosala et puis surtout prière paix est très important. Bon Rosala prière paix est très important. Bon songa biso paix les boss lady non pesio bambote kuna na 001 les boss Lady Gaga Aziza Riziki fondation Aziza Riziki mama ni mama Aziza Riziki oyebi asala trop asala rapona artiste mama ni mama Aziza Riziki to pesi vraiment mbote mais na habité comme monde la fin na yo poto comme na biso na suka ngana lingi pe na maloba etika la pa na yo odilo mampuya pa kutala yo odilo mampuya na lingi pe na betambela pe na belela na mama na biso mama Denise Nyankeru donc mama Sungara Bato première dame de la République donc moi na yeyo na ça musala vraiment na défendre culture na biso et donc lisungi ya maman pe oza bien et osa nga bien maman atala pe kana biso je pense que maman pe ça ba nini ba kamba ya ba carte pona baso ya fondation na Angers mais malgré biso oza to zo ba carte wana te oza affilié mais maman ako sunganga pe osala nga bien donc parce que ce que nous faisons c'est pas aussi facile tozana pona ko sala pe plaisir na mboka toza ba artiste ya mboka donc aide wana iko songanga vraiment mingi donc et batutu balinga ngai merci na bino
napesi merci mingi na Jimmy Belau, boss de boss Jimmy Belau. Merci na yo. Donc les 4 tozala wana na soirée. Et napesi merci sous na Djibril Biya qui est jeune entrepreneur BHK Business. Damien Mandondo Colotaire, Paul Mwamba Papa social, Paul Mwamba. Et Siko Ali, donc son excellence Landi Brissiki, et puis Shida Iboula, j'espère, donc femme africaine Shida Iboula, son amoni et salanga bien, batu nyo surtout balingangai parce que batu bazebele et nani Archip Webo, 9-3 Mobimba va soutenir Ngai. Voilà, donc on est là. Maman Violette, Tatete, donc on a papa Benjamin Tatete. Mbote Nabino Sika Bozali, soutien Nabino Salanga bien. Et Guy Basket, soutien na Ope Eko Salanga bien. Venanga Stone Maviaki. Et batunyo surtout balinga ngai parce que bat basé tellement ébélé misusu pe ba komo ekokima botene nga rigueur te tala kaka eza mutu donc batutuka balinga ngai numéro 1 wana déjà na pesi donc ba soutien na bino et kosala nga bien et puis non singa kana ba fan tout balinga nga pe ba s'abonner na Mabidi Comédie eza chaîne nanga. Eza chaîne nangai oyo bientôt nazo banda côté la bino pe ba film moko éducatif bato ba s'abonner kuna na pesi pe mbote na mon papa Charlie Nongi vit de loin papa nangai donc merci na ba conseil na yo merci na ndingo sunganga et groupe tout vient de Mobimba wana zo mona ba Christelle Aloko na moni ba Raissa Mawaba na moni ba copine Nzamba ba Tsalambi ba Joe F na moni ba petit nanga Sitotek na moni ba Beni chinois na moni balizara na moni kela yangani ye tozana awa inutile autant ta komba kela tozana awa kela tozana awa siko na lingi na sala pe moi plaisir na ba fan na ba comprendre que plus Mabidi Mobala le blend garçon à lèvres rose mukele yo ngam na sala ngam na sala usala nini ngam na sala ni pas muke dalila donc batutu na et puis si tout faut ba futanga droit de terre na pas muke ninga dalila faut ba futanga droit de terre nango et puis na sala ga wana te na sala pena on a carré le cas donc merci beaucoup donc batutu et ça l'a plaisir. Kuyindula melutamu sikona ngina lela mpimpa mwela lave sana kuyindula nge fire basket mekuye awana mputu sana kusosa mama sana nge mutakwisa mutanatila nge babima mingi bika kuyindula tenzenzenze mobembo yokelufwave ami beka muvutukana esengo mwana na monwe gengo ye mwana monwe kanange kena mbongo baninga botazolange kana mbongo memana bafami bometi nange bafami mekuma kuyula wapi bamasta nange bamasta na ture na bo wapi fami nange mbakaka mekuma kuyula musonga na nyango bebika musala na mpila ya nzambia mutasumbilange amamama mutasumbilange amamama ver nange nakati ya bi mama baje nange nakati ya bantonio et puis nalinga nani pasteur na biso pasteur Walesa na mwana na Evan Kabundu Walesa na mwana Evan Walesa Van Walesa ba bia linga nga 3 luka nga to parce que j'ai malusa donc
Mumu vandaka poso chiffon na maboko banto kimezanga tina na tatala munwe moto kulosa na ntama moto ya midilu mafinga nyonso kakamu na tatala munwe kaka chifoina nenzambe mebaka mesadila yongolu mepangusa sonia fami me conclie sana vina monwe Nzambine champion mubunda mitumba na monwe bilake de panda kana moto me pesa yo ye kana ya nyame fwa bilaka mpi me fwa apesa mu bilaka yo kenzamba lola ake fwa ka jamais sa ke éternel ake na ebandeli ake pena suka bilaka na yandi ke fwa ka jamais mudila sambu nanki mudila sambu nankyo mudila sambu nanki mama mudila sambu nankyo mudila sambu nanke mama. Merci beaucoup. Mais lancer message na bafan namu, vous comprendre nous donc je suis un peu émotionné. Nanga mono qui passe mais wani tu m'as dit donc voilà. Merci. Merci beaucoup Nayo, artiste Mabidi, please. Oui. Nangana singa to kabonata la comédie mais au PC passe na habité na émotion zanango. Sokoro c'est que ça peut être fan parce que les lycées bato bato la biso bana ba larme aux yeux. Ba olela. Brasilia o ba olela. Na habité tout comme une émotion. Et ça li pena passe na otala bato na TV na mona bango. Na denga nzondo ba olela. Voilà, merci Nayo. Merci Nabaye Balandi Biso. J'espère que vous a choqué. Tout ça qui est bien choqué pour battre a choqué. Mais on avait essayé quand même de parler avec l'artiste, d'essayer de discuter. Donc, il y a des grands artistes. Mais, ça n'est pas si. Merci à l'équipe technique qui est derrière la caméra. Nous avons tout pour nous qui passe. Merci à Bino Batpotali. Biso, partager, liker, appel, suggestion, et ça, la biso bien. Biso, tu as écrit pour tout ça, Moussala. Et puis, tu as une émotion. Bye bye. C'est bon.